video oyo pona kimuyibi oyo ekomi na Congo RDC na kati ya Western Union. Donc na kati ya Western Union ozana batu baosala musala na kati. Mais bazo escroquer bandeko na biso o bazo kende ko retirer mbongo na kati ya Western. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cet élément, cette émission. Toza Awa Nakati, il y a Global Télévision Moscou, donc chaîne Oyo, et la rabino toujours d'information, chaîne Oyo et la rabino actualité. Je pense que Bozomo na ndeko Oyo, vidéo na ezoleka, donc Azali, moko ya ndeko Oyo Meki Kolobela. Situation moko topé phénomène mongozoleka actuellement na Kinshasa. Donc phénomène on ezali ndenge nini tozwa ki pe quelques messages topé appel na problème ezoleka na Kinshasa. Ezala ki soki otindi mbongo na Western Union bato bazo sala na Western Union ou soit bakopesa yo mbongo en francs congolais. Donc ba opeso mongo en dollar te, donc ou soit soko ye au koti ba episio ke mbongo ezate. Nzoka nde ezaki mo ba manigance mo ba no salema na sima ya makambo wana, mais ndeko oyo tokotikela bino temps vraiment ya koyoka ndenge ndeko communiquer. Ezaka ko dénoncer ba makambo ezoleka ya mabe surtout na mboka na biso, eza vraiment bien te. Donc toko lancer vraiment message na bakonza mboka, en tout cas bo meka kotala likambo oyo parce que biso ba étoile banda ba diaspora to edaka vraiment bandeko baza na niveau ya Kinshasa na niveau ya RDC parce que to ebi situation actuelle ya mboka na biso ndenge vraiment eza catastrophique. Donc bato bazo vivre vraiment bien te. Moi le PO tozaka nango tokutana na ba misala ya pasi awa na libanda ya bamboka yango nde toyedaka ba famille na biso. Mais en tout cas dossier oyo tokosenga na ba congolais nyonso soko 8 ans na Rolanda vidéo partager yango et comme vraiment etambola parce que ezali pasi comme na makambo nyonso so salima na Congo. Tokotikela bino intégralité ya Rolanda ndenge ndeko ameki ko communiquer apesi message na ye batu nyonso to ba congolais o baza sur place bo meka ko saisir ba instance wana vraiment pour ba meka vraiment ko landela situation oyo parce que ezana ba congolais mitema mabe o bazo sala ba makambo moko o ezali vraiment malamu te. Donc tozo tikela bino bozwa temps ya kolanda ndeko oyo ndenge ndeko communiquer. Voilà quoi. Topesi mbote na bato tout bo s'abonner massivement na chaîne na biso. Topesi mbote na ba partenaire na biso nyonso tout partout à travers le monde. Mbongo yo muto otinda ki mbongo okozwa alerte ya texto na Western Union eko yebisa ke alerte bandeko na ngai nazosala video oyo pona kimuyibi oyo ekomi na Congo RDC na kati ya Western Union. Donc na kati ya Western Union ozana batu baosala musala na kati. Mais bazo escroquer bandeko na biso o bazo kende ko retirer mbongo na kati ya Western Union. Yango na sali message oyo po ezo sala pasi na motema. So moni osali tout a ozo vraiment ko sala nyonso ko kosala. Po tindela ndeko na mwa mbongo muke po esunga ye na Congo RDC. Makambo ezo leka na Kisasa. Donc muto kopesa code a koti na kati ya agence ya Western Union apesi mutazo sala apesi e code mutuana akosala semblant ke azo vérifier code et puis akoyebisa ndeko na yo ke code eza mabe. Siko soki ndeko na yo asali erreur abimi kaka na Western Union wana azongi na ndako ayeko communiquer na yo abi tonto ubie yaya na uti kuna bayebisi nga ke code eza mabe. Mais ndenge nini nga natindeli yo photo ya code
papier oyo bapesaka na Western Union tango totindaka mbongo nga natindeli yo kopi wana yo ke opresente yango kuna siko ndeni bakoyebisa oke code eza mabe. Donc soki alongwe kaka na kati ya Western Union bango baretire mbongo bamipartage bambongo wana balie ou bien mutu kaka ye asali magui wana azwi mbongo wana tango yo kozonga kuna opesi ndeko mususu aza pembeni na ye ou bien travailleur mususu yo komona ekozala kaka ye nde mutu azwi mbongo wana me akoyebisa oke mbongo eza vraiment eza te epi code eza mabe ou bien ekozala mutu mususu oyo azalaki te tango yo oyaki kopesa code wana ye ayebi makambo wana te akotiaka na ordinateur ayebisa oke non code oyo eza mabe eza na mbongo te. Nazoyebisa bino message oyo paske naza na bato bazoya na magasin na ngai awa mpo naza na Western Union batindaki mpe mbongo awa te me bakopesa nga code wana nakoverifie na kati ya ordinateur na systeme ya Western Union oyo systeme akoyebisa nga ke mbongo basi bazwi. Exemple propre kaka na kati ya magasin awa eza mbala liboso te ndeko moko ba escroquer ye $400 ndeko mosusu ba escroquer ye $200. Donc trop c'est trop. Nga moko preuve donc totindi pe $100 na Kisasa mutake kozwa mbongo boye bazoyebisa ke code eza mabe. Oh mais siko tango mutu aretiraka mbongo na Congo tango mutu aretire mbongo soki mutu amusala wana aretire mbongo yo mutu otindaki mbongo okozwa alerte ya texto na Western Union ekoyebisa ke bauti oretire mbongo. Alors wana sikoyo biso tozongisa message ya Western Union atindela biso mpona koloba ke mbongo basi bazwi. Heureusement ke mutu ango azalaki kaka na kati ya agence ya Western Union alongwaka na agence te. Donc siko aye koretire mbongo na ye tango alakisi bango message abiomoni bato ya Canada bayebsinga ke bino bozwi mbongo bino nde bato bozwi mbongo. Sinon nazobengela bino police tout de suite. Bo bazalaki obligé basiplie mutu wana sikoyo apesi bango mbongo donc mutu amusala azongisi mbongo ko. Donc bandeko na ngai nasali vraiment message oyo mpona yebisa bino na alerte bino bo alerte pe bandeko na bino tango bazokenda kozwa bambongo na kati ya agence ya Western Union soki bayebisi bango kaka ke mbongo eza te code eza mabe yeba ke eza escroquerie munene balingi ba escroquer bango mbongo. Donc balongwa na kati ya agence te ba communiquer na bino directement na kati ya agence bino botali na ba cellulaire na bino ba texto botindeli bango message wana bako récupérer mbongo na bango. Donc eza ki moyibi moko eza na Congo nga nazo comprendre te bandeko wana baza na mawa te vraiment baza vraiment na mawa te na motema place nyonso oza Congolais Australie, Canada, États-Unis, Europe, n'importe où. Ozotinda mbongo na Congo. Vraiment alerte bandeko na yo. Merci beaucoup. Vous partagez pe message s'il vous plaît, vous partagez na bandeko na bino. Vous partagez pe na ba ami oboye batinda bambongo na Congo. S'il vous plaît, vous gardez message au te pona bino moko. Parce que ça vraiment angoisse agonie na mawa. Mutu tango azotinda mbongo ndeko na yo kuna azwi te. Siko soki kaka mbongo wana nde ozalaki nango kozwa mosusu wapi po otinda. Donc boko sauver pe bambongo ebele ya bato. S'il te plaît, botinda message oyo. Merci. Bye. Donc voilà, mesdames et messieurs, je pense que surtout aux 8 ans, il y a quoi ndeko ndenge à communiquer, donc balobi to dénoncer nyonso tout oyo eza yamabe. Donc je pense que bandeko barozwa muto kozwa libaku ya komona vidéo oyo, en tout cas kaka ndenge ndeko alobi soko eloko ya bongo ekomeli yo eke oke ko récupérer mbongo bayebisi oke ke mbongo soit oyoki kaka no te connexion eza te o no soki ono te mbongo eza te, ndeko na nga yebela zala mayele ou soit obengi la police ou soit oyebisi bango ke no code na ngai ezali vrai ndenge bakotindela yo na niveau ya poto parce que mikolo code ezalaka susu te
bakomeli yo na bika ndenge ezala bakomeli yo te code ekoma oya so moto atindeli yo mbongo aza libanda mboka okanga yango foto mbala moko na papier Western Union awa yango wana déjà preuve que code wana ekozala mabe te. Donc yango wana eloko tozali nango vraiment ya komeka kosignaler bato nyonso tu soki ozwi message ya boye partager yango epuis soki eloko ya boye ekomeli yo ndeko kende rapidement na la police et puis oloba yango na la police. Donc voilà, merci beaucoup, à très bientôt, bye bye.